ezoinda eindi kande tolobaka toujours soki makambo eza ya koinda malamu to ya koloba keno makambo eza ya koinda soki makambo eza ya kobeba to ya lisusu koloba keno makambo oyo eza ya kobeba. Belle vie kandi makambo nini osali biso ma Poutine de l'écriture eloba ta ndeko mosuni mosusu alobi Belle vie kandi aza na écriture ya badiable. Nzambe na lola mama oyo koyo bomisa bato basengaki kopo ya mai Belle vie aye kopesa bango bidon ya mai tala niveau babando loba soki aza mwasi ya makasi aya kotia date to betele ye maboko bango babando zela date baye komona na liste ebele ya basponsor likolo nango baye komona place o Belle vie akendaki kopona aponi n'importe les places nyonso te ake kopona place o ayebi ke awa eza makambo ya arc la famille o ezaka Belle vie ezaka Belle vie famille libota s'il vous plaît bosala na makelele pona mama na biso bosala na makelele na bacommentaire komaka kombo penza oyo sepelaka penza babengela yo Belle vie pona nga na lingana na nga babenga ye kaka la patrona Poutine de l'écriture mwasi nzambe mwasi abonga mwasi ya libala likolo nango siko yo muto ozolanda mama Ines NM officiel kombo nini opesaka Maya Belinda kombo nini opesaka mwasi ya Paadani kombo nini opesaka Poutine de l'écriture bandeko nanga biso to bandi deja promotion kande boyebi oyo ezalaka chaîne oyo tobetaka mingi masolo ya Poutine awa ezalaka Poutine na Poutine soki ozalaka moto ya Poutine te kende na yo toza na problème te biso awa tobetaka masolo ya bato nyonso mais soki ya Poutine ekoti tokoyokaka te toyokelaka mutu te awa eza Poutine awa eza famille libota de mama Belle vie bandeko nanga bonjour bonsoir nano apesa bino bambote. Je suis sûr que vous allez bien. En tout cas, côté na biso nzamba zo batela toza bien na ba sangwango kilo sangwango somo sangwango malamu Belle vie nzambi ata yo moko lelo tokolia neti nga na kolia penza na kitoko nyonso po sango o esalinga malamu mingi pardon la famille na die na ba audio ya bandeko na biso ya famille libota mosusu baye boyoka nanu makambo na bango balobi pona Poutine boyoka bango tolanda nanu sport nazotiela bino la famille ya sika ya kitoko Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli
Kande bauti kolanda bandeko na nga bapapa bamama oza na mobali azokoka lisusu komaintenir ata 2 minutes te ata 1 minute te en tout cas benga biso na lombangu eza toujours malamu na bamama omoni bateinture na yo eza bien te poso na yo ezobeba mibali mosusu balobaka te omonaka mobali aza lisusu intéressé na yo te en tout cas mibongisa on ne sait jamais benga biso na lombangu la famille po na oyo etali makambo ya poso ezaka bongo voilà to continuer la famille tozokende kande tokende la makambo na biso enfin Poutine de l'écriture la patronne la maman de la famille Libota mama oyo azokonza théâtre na Congo ye mutu azokonza bango ye mutu azoyebisa bango nini ya kosala ye mutu azokonza bango azoyebisa bango nini ya kosala na nini oyo bakoki kosala te eza bongo Poutine de l'écriture aye kopesa date kande toyebi biso nyonso date ekozala bongo le 8 mai 2026 en tout cas la famille kande boyebi famille Libota tokende kosomba babie na biso toyebi déjà ke mama na biso ti apesi date boye asi abongisi déjà bapasseport ya bana ya famille Libota baoyo bakozala na spectacle ye asalaka makambo te ke no mutu na mutu akende osalaki ndumba mpona koluka passeport asalaka bongo te ye mpenza aserasiraka soki azosala likambo na ye ayebi ke mutu nyonso ifo nga moko nasalela ye donc famille Libota bana na biso balinda cote badavina apwa banini bategra bana wana nyonso bakokende mpona spectacle bakokende mpona kopesa leson tobutaki kolanda spectacle awa bandeko na ngai ezali kaka kobina ya biso eyaka mpenza na mwa ide moko boye message nini Belleville apesa jour wana tokolala te nzambe tolanda nanu baaudio bandeko na biso mosusu ya famille Libota va tocontinue awa nayebisa bino napesa makelele bokomprendre nga esengo nga na nango nayebi te bana famille Libota bwana esengo nga na nango pula bunya zoaye bomaye kolimbise te poaza mobabi mama tie date au mois 2027 si tokomaka na date mama biso atie yaya ma belle nga na kozala ma belle nga na kozala likambo monene boye pula bunya zoaye bomaye babi mama biso atie date tosali nini Maman j'ai date de 2027 le 8 mai. Nous avons la famille Libota tous s'organiser. Déjà tout mis dans la démarche bien avant pour jouer en moto zala. Et comme tu dis oh brisque oh to zala mon bondo pena malo mon bondo photo zala. Babi aigle j'ai date Poutine de l'écriture j'ai date tout c'est neni. Oloba ki trona esika yango. Bache yo pembeni loba lisusu mama ganga ndengo ganga kababi eza kobeba malamu fo ya kolobela nga nalobela kama malamu nalobela ba bêtise te d'accord ok famille Libota félicitations famille Libota félicitations je tiens à féliciter maman Bellevue Kondi la bengaki kuna tongo mais na juillet était sûrement azaki occupé mais na tikele déjà message na famille Libota félicitations à vous famille Libota bosala mokange toyokana po ya bino ratate donc bosi boyebi ki maman na bino azoya osala bino ko malunga donc il faut peut-être to pesa maman Belleville maboko to pesa et force parce que showbuzz ezaki bien mais tout au pays nous a soutenu tout PC ma beaucoup tout PC force tout accompagné moi j'ai aimé le délai parce que il y a vraiment largement temps surtout pour Nabino vous se préparer pour Mona maman Nabino en live pour mon spectacle en live parce que naïbi non c'est souvenir tout ça la showbuzz la famille beauté belle on va dans la photo avec en mode tout le monde en live et spectacle qui tout fait tout le monde en live tout on va passer une opportunité donc famille Libota félicitations famille Libota bonjour bon on a des affiches j'espère que
l'affiche ezoloba yango moko. L'affiche ezoloba yango moko. Pour un spectacle, Madame Bellevue Kandji aza nango ya samedi le 8 mai 2027 na niveau à Paris. Donc bato to bolingaka Madame Bellevue site peza wana bokende bosomba déjà bo réserver déjà batike na bosomba déjà batike na bino parce que toyebi ke famille libota bozala rebelle nayebi ke salle wana eza moke par rapport ya grandeur ya Madame Bellevue Kandji salle wana eza moke salle wana vraiment eza moke famille libota bozala wana baamoureux mpe ya théâtre congolais bozala wana ebele botondisa salle wana vraiment ekosala vraiment plaisir mpona culture ya mboka na biso surtout mpona culture ya mboka na biso bozala wana ebele c'est très important. Famille Bota, les meilleurs fans du monde. Maman Belinda, famille Bota la na bandi biso nyonso la famille touti kolanda biso nyonso touti koyoka ba message ya ba fan surtout ya famille Libota awa distraction te kande tolobaka yango chaque jour awa penza eza nde musala na musala Chez Bellevue Kandji bandeko nanga eza musala kande bomoni apesi date boye bato bazoloba biso to bando kanisa kopesa ta date moko dans 2 mois dans 2 mois nini Bellevue aza mutu premièrement aza na des chaînes oyo atiaka ba film na ye et puis chaîne na ye ya Bellevue TV eza chaîne moko chaque jour film asika il faut yekota ye mata kita film asika il faut yekota Chiko na bajara ba chaîne à bongo normalement pour que abanda ko préparer spectacle na ye il faut nano azwa temps ya kotoyo aza pe na flexible que ce qui flexible o biso nyonso toyebi kuna pe ba film il faut ebanda déjà film à liboso esi ebandi déjà et nanu ba officialiser yango te mais basilisi déjà ko travailler film à liboso donc aza mwasi moko a préparaka azalaka mutu te ke nona welelesa parce que batu ba lobby Bellevue azalaka bongo te yango bomona ba makamu na ye nyonso yaka toujours na qualité ba makamu na ye nyonso yaka toujours na succès po aza mutu moni mutu dans la vie il faut koyebaka ko planifier ka temps na yo kosalaka makambu te ke non parce que batu bayeba lobby ngape il faut kana sala te mutu asalaka makambu bongo te mutu akendaka na makambu malembe o planifier otie ba makambu nyonso en place osalisali makambu na yo pourvu que tango ozosilisa bato tala koto azo préparer spectacle tala koto ba film chaîne na ye eza kaka atielaka biso ba film atielaka biso ba théâtre ba épisode nyonso ekotaka c'est comme ça ke kozalaka mutu parce que na sepelisa Bellevue azalaka mutu te ke nona ya kosepelisa public te ye asalaka makambo oyo amoni ke non eza bien mpona ye mpe mpona famille Libota po famille Libota bazalaka presse na Bellevue te bakendaka na ye malembe ti bazokota ya sika ya kitoko Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na ba bouton oza na ba tache oza na ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran
na bino bokozala en contact na Glide Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numero na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.